Voilà, salut, 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 salut la grande famille. Bonjour, bonsoir. Bonjour, Balandino Soya BBC, Mpoui TV, bonjour, bonsoir. Famille Libota Shalom. J'espère que nous vous allez bien. Tout écouter la film Nabiso. Il y a Armes de guerre, cinquième, sixième épisode, oui. Voilà, Bandeko, Mingia Koluba Ezate. Tokima, Tokinika Kota la film Nabiso parce que idéologie Zaka Moko Focus. Le péchalon vers Mobutu Azana, Azai pas tonton O. Bazana deuxième saison ya Maisha, tellement bat basepela qui na film ya Maisha et première saison ici là qui bat réclama qui deuxième saison et deuxième saison yango ana tozotala vraiment le septième épisode, huitième hein? Ya Tokima Toki Otala Mobutu Azakuna et pas tonton O. Alors on est une famille, tous se soutenir et ça toujours biso bien. Voilà. Kota aimé partager, je crois bandeko bomoni titre bomoni pe photo ya miniature na kinango penza na bordure te na koya na ye juste ka pona kozongisa sansa ki bomoto ya bato. Biso nyonso tolali tolamuki tomoni ya Gabi azui visa. Na bosala nanu te bandeko lelo déjà toza le 10 juillet dans 10 jours awa mama BBC azobotama, c'est-à-dire que non le 20 juillet eza jour au BBC mpui abotama. Alors ba souhait, ba cadeau, ba message, ba focus na bino et tout ba vidéo tout et que la welcome vraiment na part na bino et ça langa vraiment bien makasi. Oyo pa yebi ke no anniversaire na eza anytime. Oza numéro nanga eza wana mama BBC akosouhaité yo lokwa tosalaki ya famille libota moko oyo avandaka na ngula na kombo ya mama Blandine anniversaire na ezaki lobi. Vraiment famille libota ba merci na bino parce que toza déjà famille to mona ki pe ba tupé ba komela ki ba souhaita ki ba joyeux anniversaire. Vraiment on est déjà une famille, c'est ça ndeo balobaka bolingo. Voilà bandeko tomoni ya Gabi azui visa, ya Gabi azui visa na sima ya nani, na sima ya Ans Luzolo oyo aza collègue na ya musala oyo aza lisusu moto oyo babebanaka awa ya Gabi aya kopelisa kamera kofingaka Anse bandeko na lobi na kobeta bordure te na ye juste ka ko ramener savoir à bato azui visa biso toyoka ngo mutema pasi te. Azui visa et puis sanine ake ufuta pe nyongwa misu. Azui 3 ans na ye. Elle a aussi beaucoup travaillé na communauté nanani na musala na ye wana. Elle mérite aussi ya kokende poto. Ya Gabi ningi azawana azo mérite kokende poto. Maintenant azui visa na bokasite ya nani, na bokasite ya Ans Luzolo. Bomoni ndenge aza émotionné, nzamba pambola Anse, nzamba pambola Anse, makamune kende liboso. Bandeko tomoni yango neti nga mama BBC nako yoka mutema pasi nango te mais na ye juste ka ko ramener savoir à bato nga na kanisa ki peut-être mama Loketo alinga za pe mieux placé ya kolukela pe ya Gabi visa non bandeko eza polémique te na osala. Je vais juste ramener savoir ya bato ya bino ba artiste comédien. Il fallait peut-être mama Loketo na sela ta ya Gabi makasi azwele visa ya Gabi akede. Malheureusement mutu moko a poto artiste comédien pe lokola ye o pe aya na sima na ye na musala leki pe pa na ye o pe apelisela ye kamera alobela ye mabe mais lelo la kaka mutu wana sa nini asali makasi asa nini azwa visa amata malgré eza pe pona avantage na ye na musala na ye ou encore ya nani na ye ya azana nini spectacle Ans Luzolo azana spectacle dimanche je crois. Bon a évité les 13 c'est quand les autres les 10 c'est mercredi dans 3 jours donc vendredi samedi donc dimanche. Bon tu éviter que non tu éviter ceux qui y a Gabi komata dans 2 jours ou 3 jours pe à se retrouver dimanche déjà na spectacle ya Ans sûrement peut-être. Lorsque na ko sala analyse dans bandeko ya Gabi ninga zana azo mérité pe ko poto kolanda na ba ne na ye ya carrière na ye ya sali mais ba sortie médiatique ya ndiko mwasi ninga yaka kofinga koya koloba ba makambo ebele pour elle aokanisa ke no azo recadrer azo loba vérité non mais eteya non eteya
Pourquoi bozo boma na bino na bino? Pourquoi bozo bo na sepeli na acte ya Hans Luzolo? Hans Luzolo place oza. Biro peza ya mami na biso de la Chine. Karine Mokonzi. Ba félicitations na oyo sali. Osali yango peut-être pour avantage na yo te. Osali yango kaka pour avantage na yo te ou encore pour avantage ya Gabi te. Mais osali yango quelque part, o pesi pe leçon na ba artiste et comédien. Bozaki batu moko il fallait se soutenir dans le bon sens. Ya Gabi abimaka yaka kobundela nani, yaka kobundela mama loketo no. Bon mona ke no, bozo sala musala na mutu moko boy bozo défendre mutu moko boy o boliaka pe bien te. Ngana zongisaka bino kaka pa Linda. Linda bimi maboko makolo. Donc bozo sala eloko moko ya keno bo tombola mutu wana me bino bozwa pe eloko yango ya malonga te po bokitisa bato mususu. Pona ye. La grande famille, beau aimer, beau partager. Les artistes et comédiens, venez d'abord tout solo là. Les artistes et comédiens, venez. Botala ya Gabi aza munoko makasi. Botala ninga pelisaka munoko soki azoloba. Tala émotion o ya Gabi aza nango. Po azui visa à 3 ans. Na bokasite ya nani? Na bokasite ya Hans. Hans nani? Leki na ye collègue na musala ope apelise la ye caméra. Amema Hans likolo. Amema Hans likolo. C'est-à-dire que bino na bino ne boza wana. Bo fungo mitema. Bo lingana pour de vrai. Lelo théâtre na bino e baby ese sous na valeur te. Mutokyo zaza na spectacle azotala na pona nani na tika nani o to beta ne katite na zwa oyo. Mais en c'est loko asali. Eze loko moko Tokyo lo bakeno. Asa loko amabete. Ngana moni keno a corriger des artistes et comédiens. A interpeller artistes et comédiens. Bino wana bobima ka bosala ka ba sortie médiatique ko ya ko bima, ko ya ko lobaka mabe so ipende oyebi oya ko sunga yote. Est-ce que ya Gabi so ki aye bakata un jour que non? Ans na ko lukela ka e visa. Ans a osa ela ke makasi azwa visa. Ya Gabi alinga afinga e. Alinga afinga ete. C'est-à-dire que non, nous devons garder, il faut protéger ma relation na biso ya lelo pour lobito yebite. Et ça ba mabe mususu yokiyo ko ya, ezaka kateke non o pelise lango caméra. Nos artistes et comédiens baza toujours prêts ou prêts ya que non aya ko démarrer muninga na aya ko démarrer collègue na ye. Chose grave. La grande famille, beau aimer, beau partager. Aimer partager, toujours solo là. Et ça la passe. N'a pas que le bâti que non a qui monter ma passe. Mais Nathalie, qui est à Gabi sur les réseaux sociaux? Il y a Gabi à Longola. Imaginez là qui artiste comédien ou to banayi kota ce qui non, total la théâtre il y a Gabi à za ah non. Bola la pongi. Donc ce qu'on t'a dit bah né ya Gabi a bima sala musala na ya ki comédienne na ba né o ya bandi ko sala musala sur les réseaux sociaux ya ko takaka batu soit disant que ya za mama veri ce qu'on t'a dit ané o ya bandi ko bimi abandi ko ya ko sala ba émission sur les réseaux sociaux ba né za muke par rapport à ba né o ya travailler. Ba ne ya travailler na ki musala na ya ki artiste et comédienne ba ne ze belé mais ceux qui bo tali peu de temps o ya bimi sur les réseaux sociaux na makamune ko ya ko lobaka et kundi imaginer nyonso wana ya musala na la moi ba ne ko sala to ba no sepela ya Gabi aza na film oyo c'est-à-dire que to kenango na polémique ité to féliciter Hans to kenango na polémique ité pour to baby c'est appelé un spectacle na ye. Mais il y a inapercité makambo ya visa ya Gabi. Il faut to interpeller artiste et comédien. Oya ko sungolo bi oyebi. Est-ce que ya Gabi nenga zawana eza famille na ende mutu basali makasi? Non. Na vidéo azolo bango na bokasité ya Hans Luzolo. A pamboli pe Hans mutu oya pelisela e caméra. Oya mema pe di kolo.
malgré peut-être que non Anse abunga muke mais Anse ya kosenga pardon le plus vite que possible eloko na mona ke pas Anse parce que Anse tango asalaka sortie médiatique ayaka mpona kobriser mitema bato te ayaka peut-être na vérité moko boya koramener bato mais bato ya Congo bakumbaka yango mabe ya eloko wana mpo bango baza na Congo biso bango baza na poto biso toza na Congo eloko wana ene wana lelo Ursule Pechanga ndenge aza na yaya na ye Fally Poupa musicien na biso ya Congo wana azopesa bato pe aza pe na makasi ne na ndenge na yo o azozwela bato ba visa ba 5 ans peut-être ce qu'on appelle bien à Ursule Pechanga yaya tala ta artiste oyo yaya boye mais elle ne peut pas faire ça parce que monde moko ya bandoki monde moko ya bandoki bolingana te pona nini mais oyo interpellé bino. Logiquement parlant, il fallait maman Loketo na lukela ta ya Gabi visa. Nandenge ya Gabi a rappelé ko bundele sur les réseaux sociaux. Malheureusement, eza maman Loketo te eza mutu mususu. O pas toucher personnalité na ye. C'est que ça li bino ndenge nini ba artiste et comédien. Otali ya Gabi, émotion wana c'est-à-dire que non, akufa kanelo wana na mutema ya mikili. Yesu qui va poser question collègue moko akeneki na mikili, akoloba ko répondre on dirait ce qui a chola. Nous avons la mutema na ya zaki na besoin pas kende poto. Bota la émotion. Émotion na pesi pesa position ya koloba ke non elle souffrait. Mais ce qui va tché micro awa ndeko no moko ake poto façon ko répondre neti ya ko chola. Neti ya ko chola. Alors visa oyo Anse nda lukelié et interpeller bino ba artiste et comédien. Et interpeller bino ata mabe eza na kati na bino kolinga te koya kopelisa caméra oya ko attaquer collègue na yo. Le linge ça se lave en famille. Est-ce que Anse ndenge azawana surtout lobito tala penza logique penza ya makambu. Est-ce que Anse vraiment il fallait ta atia penza que non azwe sala makasi azwe la nani ya Gabi nani visa. Kolana na ndenge nyonso elekana sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que non il a un grand cœur. Donc azam mutu moko efasaka. Azam mutu moko efasaka. Ça s'appelle na famille na ekuna na Congo. Il pouvait aussi peut-être ata mwana tata moi si mwana peso ki anani pas côté c'est pas amatisi na poto. Mais azui collègue na e interpellé binot. Bino ba artiste et comédien mitema mabe ba mitema keto. Bozana ka pona kwa ko dénigrer bato. Botombola mutu moko bona mutu ango pe azozo la bino ba visa te. La grande famille bozolanda. Naye nanga ko chola te, naye ko attaquer te, c'est juste ko ramener sous ka savoir. Nenga na loba naye nanga ko telem na ba anti-valeur. Pourquoi vous les artistes et comédiens bozo bomana? Pourquoi bino ba artistes et comédiens bo banda na CD cassette? Boza na bolingo na bino te akoloba keno lelo bano bazo ya lelo yo. Bana na ba kopesa bino respecter. Bana bazo ya lobi abakuti bino bana na ba reva bino bana na ba tala bino bazana bana mike ba tala bino na ba CD na ba cassette lelo boza peut-être na okelo ba keno boza peut-être ba idole na bango yango pe ba komi lelo ba koti na musala na bino mais bana na bazo ya ba faiblesse na bino mikolo. Est-ce que bozo comprendre place tozo kende? Est-ce que bozo comprendre? Donc bozangi ko maintenir valeur na bino ya musalo bobanda bino moko na ta ya passe ya ba producteur ba réalité bino moko boyebi na bano ba koti lelo po na internet ba koti ba oyeba ba faiblesse na bino visa oyo Anse na yeka pona ko ya ko sala analyse na ngana lobela ba artiste et comédien visa o Anse mutaseli li makasi et interpeller bino. Vous devez arrêter avec vos bêtises. Mais il y a Gabi nyonso asala kawa mama Loketo mais il fallait tailler mama Loketo alukilo visa. Bon moni ke no bo sa ba biloko moko boye o bino moko bozo maîtriser ngote. Donc mu pepe ka ke memi yo wu.
ok, mais pour na kotia ta na mutu no réfléchir au lobby non, ngape na sala kombo. Batu loko ba ya gabi wasaki batu moko boya ko bima keno mama loketo tika ba je wana Ursine Pécha ngale okoti parce que yo za mutu ba nini wana mais malheureusement bana ba lobby ba yebi ba faiblesse na bino respect ko za wapi. Respect kozala wapi botala mwana oyo soki nani oyo soki baby donja je crois à salaka sortie médiatique tant ba makamuna ebima ke belé abanda koloba na ba nini mutalinga kanga eza mama loketo banini na tout ça c'est quoi eza parce que banana ba yebi ba faiblesse na bino bozaki batu moko boye ya koloba keno bo bimi na CD boyebi ba réalité boyebi ba passion bomona internet eye bozaki bato moko bo fandi bo sololi non to maîtriser loko moko boye parce que biso to yebi musalo to bandango avant bo teki personnalité na bino na bano ba lobi lobia respect exact ba yebi ba faiblesse na bino tala linda makambo zo sala na nini na TikTok na ye mbwakela combien bwakeli mama loketo eza pona nini c'est parce que avandaki na ya ki faiblesse na ye. Lorsque nous avons faiblesse, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que non, maman, le keto, il y a une maîtrise, il y a ma kamusu, il y a batu, il y a banana, banana, CD. A tiki batu, banana, banana, CD, à se confier à moutoua, na internet, lobby, a ozanga ko finga, a ozanga ko chola, yangwana moko, je félicite Ursine Pécha, na nenga zalaka. Na pire esprit. Moutou faut un caractère, moko, ba, bangelo nango. Bozaki batu moko boy bozana bomoko bozana bomoko te. Donc soki mutu azui boyo kango keto. Et monani pour émotion oyo ya gabi bimisi na visa oyo mais non nanga kutu na yoki yango chair de poule. Nanga moko na tali vidéo ndenge ya gabi azolenga boy nga moko na yoki chair de poule nga pe na boss na umela kate maya miso etanginga. Pourquoi? C'est-à-dire que no alzela eloko wana. Ce qui est mutu moko keno mutebe zaka na yo ya kokita temps normal azui visa temps normal mais émotion ya gabi elobi ebele ya koloba keno azaka na keto po soki otali ba émission ebele ya soki batunie mutu ndetela ke nani artiste boake omona ko répondre ngo na ko chola balobi sepela na lipamboli ya muninga est-ce que nga na fingite nazo interpeller ka bato bandeko toyeba kofandaka tolataka mabe ya bato te to créer la rappel bato lokuta te pourtant ozo créer des bato lokuta lisumu buki tant ozo créer les bato ba problème o dénigrer bato o tombola o kitisa oyo eza peka lisumu eza mabe est-ce que yebi lobi mona ba misusu bakanga bango na parquet boy pona peut-être mama loketo bo mona mama loketo ngo na parquet bo mona ete eza ba biloko mususu moko bo réfléchir na bo tena no frein okumbi muke na moto muke mais likolo mingi na frein ya gabi azaki mutu boko mikitisa ndenge mikitisi awate ba biso nyonso tozali ba fana ya gabi nga na lubakango nazala ba logique nanga tango banda nde na Ursine Pécha nga abanda na mu Pécha ata vélo ya pamba za nango te mais wana Ursine Pécha nga azo brille donc ye succès si la raté et banda tongo biso nyonso toyebi mutu ya gabi abanda penza ko chrétien ezaka Ursine Pécha nga oh Ursine boye ata vélo ya pamba na mona te tout ça c'est quoi? Mutema ya keto. Mutu mutela kepoto akoloba ako répondre nango ya kochola. Mais ya zui visa. Na ba propre effort na yete. Peut-être ya zaika ka sali si visa nani passeport ka ne mama Olive sali la bango peut-être ansa ezo pesa nga boisala na bokasi na yete. Po émotion na bimisi nzamba pambola ans misala na ekende liboso. Ezaki rêve na ye. Ezaki rêve na ye ba malobane ezebele ya bato bakena poto so botuni na ba émission eza nana oki mabete mabe eza kaka botika
botika bolingana bino boza bato moko bolinga bosungana bozali bato moko boye fallait bosungana ici péché ngaz pas na tio ya yaya na yekuna ayaya amema biso boye nyonso tokei bongo te siko ekoma ya kotrier ekoma ya bakan boteka personnalité na bino bino moko. La grande famille, vous comprendre. Vous aimez, vous partager. S'il vous plaît, la grande famille, vous aimez, vous partager. Oh, solo, on a juste dans 2 minutes. Famille Libota, j'espère que non. Botali film, hein? Botali film, mais vous avez pensa armes de guerre, n'engezo kende. Ha! Confusion, hein? Indice, tozo monate, hein? Jusque là, non, tozo indice, hein? Na ebite bino so bozu indice. Vous comprenez la grande famille. Azu visa, oui, tobetele yango maboko. Elle mérite pour la nana carrière na ya sala. Mais ce que tu as dit, na sala la musala. Na ba neo ya yeko kota na internet ya buzoba ko finga baninga ko sa ba sortie médiatique moko boye ya kitoko te mataki kitaki e kundi nyoso ya CD ya cassette tout e kundi. Na minute tokoma ko mona ka ya gabi muto ba rando sur les réseaux sociaux muto ko silisa baninga na e muto ko kitisa o ko matisa o. Est-ce que vous comprenez le non lo? Famille Libota bon matilanga ba focus c'est ça vraiment bien. Alors to féliciter kaka Hans Luzolo. Vraiment mutema oyo eza mutema moko boye na monde lelo. Hey! Afinga mama nanga mutu mususu ekoleka te. Eleka te. Mais Hans Luzolo alakisi ke non a mobali. A tourna penza page. Aza la famille ne peut fala ta lukela visite. Yo kanisi Hans Luzolo ninga zana abonga ya kobonga ke no abongisa pe famille nyonso. Non, eza pe na famille eza pa tupe peut-être ba okelela. C'est juste pour ramener savoir na bino lorsque ngana ya sa analyse. Les artistes et comédiens boza la vraie. Botika hypocrisie. Botombola musala na bino bino moko botombola ka ndenge bino moko bobambi yango na se bino moko botombola ba sansa ki bomoto ezonga. Boza batu moko bozo vivre na ba tout trop. Boza batu moko bozo vivre na ba keto wana trop. Soki lelo nzamba pamboli osepela na lipambola ya oyo parce que lobi pe yo pe nzamba opambola. Na ebite soki ya tension na e mataki ko mona ka visa wana. Parce que émotion na tika na ta ko mona apesa ngo pete ata na ba film ya tourna. Ata na ba théâtre non sa tourner émotion o ya gabi apesa na pesa ngo te. Alors to memango na polémique te. To memango peso ki na ndenge moko te saka juste toi ko interpeller. Parce que ya gabi elle est aussi parmi abatu o ba ya ko finga bandeko. A tomboli oyo ya matisi oyo afingi ope akebo ya pesi ba indice moko boye kitoko te pona mutu moko mutu yango wana il fallait ta lukele visa lukele pe visa te émotion ou encore mutu oyo asele makasi eza mutu mususu nena à quoi bon ya ovanda sur na mbetu na yo soki na mbetu na kiti na yo oya kokitisa ndeko no moko boye pona mutu mususu siko oya sungi pe yo mutu mususu Botimbati. Pardon, bati. Bino ba Congolais, bino ba artiste et comédien. Bo si ça ba tumayele. Artiste et comédien zo ba audio atindi yango libanda. Artiste et comédien donc bo komi ba tumoko boye donc on dirait boza na virus. Yango biso pe atoluka matière to kotika pe bino te. Bozo ba na bino to kokene nango tina suka. Dis beaucoup sur la sens qui bon moto, mais je ne pense pas que nous est ça, parce que le niveau va qu'être un thème à ma bébé aux anango. C'est grave. La grande famille, j'espère que non, na sololi, na choli nanga visité. Je suis venu juste interpeller les artistes et comédiens. Basa la makasi ya kozong sa valeur à musala na bango. Kosala ka sortie médiatique te pona kwa ko finga mutona o alobaki boye oye pe pelisi oye ko répondre
il faut que ça il a qui mukolo bye